Salut, salut, bonjour, bonjour, bonsoir la grande famille des MK Mbello TV officiel. Voilà, je suis là encore une fois de plus. En tout cas, si vous êtes ici pour la première fois, je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien. Ça nous fera énormément du plaisir. Merci à tous les nouveaux abonnés et les anciens abonnés. En tout cas, que mon Dieu puisse vous bénir pour vos abonnements. Ça me fait de la joie. Ok. Je vous ai amené aujourd'hui Serge, Papa Serge, vous connaissez. C'est un artiste comédien, mais nungu ezali sango ya mawa toyeli biso lelo na kotiela biso tomeka un peu kolanda parce que eza na bandeko na ye moko bacontacte molobeli ya bamama na kotiela bino live wana bolanda yango boyoka nini bandeko ya ndeko na biso Serge balobi concernant ndeko na bango a violé cousine na ye donc to affirmer yango te nanu mais tolanda na bokebi nyonso tu biso nyonso tu tomeka koyoka nini oyo famille eye nango mpona koya kolakisa biso toyebisaka bino ke toyelaka bino kaka oyo bango moko bamemelaka biso sur l'internet soki baye nango te tokokenda bandako na bango te neti nga nde naza boye naza na baproblème na nga so naye nango te na internet mutu moko te akoyeba so obeti lisolo no kaka na nzambe mutu moko te oyeba mais soki kaka omeki kobeta lisolo na yo epa mutu isache le bien que ata aza meilleur ami na yo nde ka balobaka ke meilleur akufa okoyoka kango kaka epa mutu mosusu lelo oyo bato ebele bakoma desu bazwazwazwa mikano ya kobatela makambo na bango na mitema mutu oyo peut-être ya banda komona ke oyo nde nakoki kose confie na ye mais lobi tomoni trahison donc ndeko na biso Serge selon information que tozwi eza pasi bandeko nanga na koloba mingi te. En tout cas abonnez-vous sur MK Mbello TV officiel tolanda biso nyonso tout mais message oyo eye pona lelo c'est vraiment un message triste, je vous jure. Suivant. Voilà bandeko langa lelo tozaki na émission ya ko dénoncer ba misala ya Serge mutu ya théâtre oyo alali cousine na ye et cousine na ye abeti makembese. Ba vérité mususu bokoyeba yango na mikolo ezoya totiki nanu temps ya lelo oyo bandeko ya Serge balobi bango baye babimisi no ndambo soki Serge atie tembe nde bakoya na ba audio na ba vérité mususu nga pe naza na bango kaka na téléphone. Soki ka Serge ameki bango baye na ba audio nga pe na osani no yoka ka bango ti yoka ka bango banyata na nto yoka voilà. Donc Serge soko salaka makambo tika ko sala makambo ezali kitoko te ata soko ciné parti to eloko moko balobi opozonga na succès poza na visibilité silaka visibilité baluka ngo na makambo te visibilité ya kanango pe silaka nango surtout ba visibilité lelo ya ba internet ezaka nango ka okokanga pe 1 an après 1 an pe osili poso to bandi kotanga bakoma ba comédien babimaki na ba internet bazali sunde bande babimelaka te Baïda wana baseri babimaki Aïda moto ezopela na internet lelo akomi ka Aïda bato bayebi ka Aïda bamobikisi mobikisi lelo bayebi ka mobikisi mais actualité moko azalaki na yango na o azala ngo lelo kobi différent ndenge mo pe ba o pe ba lelo bomona ba Jérémie lobi pe bomona atikali ka Jérémie mais en pleurs na makamso azalaki nango parce que eza succès ya internet. Succès internet et vendre à te vendre pendant 20 ans. Non. Succès internet et vendre pendant 10 ans. Non. C'est pas succès internet et ça 1 an, 2 ans, 3 ans. Ce qui est belé. Mon appelle et là. Donc ça bongo. Donc c'est pas la peine à lango. C'est pas la peine à rekota bonda ka bonganga ba ebiso la na cousine na yo. Mon anzo tandeko na yo parce que ezali mabe makasi. Serge ozali pe libre ya koya kosenga pe intervention na onoko lianza ayamba yo ngai na yo kaka de matoi na yo ki famille na yo mais soki yo ko lobi noko lianzi yo kape nga pe na loba oza libre na koyoka ata mwasi na yo soki pa ye alobi na yamba une émission aloba ba vérité oyo yebisi aza libre na koyamba ye aloba c'est ça musala na ngai za bongo. Donc, merci beaucoup, Bandeko. C'est la suite. Il y a émission où Serge a violé nièce nae.
cousine na ye pardon abeti makembese boze la suite nango bokoyeba yango soki pe ozali na oza na lisolo oza na likambo mo ezolekela yo olingi noko abana lobela ngo noko lia nze émission na ye bato ebele batalaka ngo bamama ebele na mokili mobimba batalaka ngo mpo yazalaka molobeli ya bamama kuna nde place bamama batalaka émission noko lia nze émission oyo epesa mwana suka solution mwana suka azwa lopango mwana suka lelo asomba mutuka grâce à émission ya noko lianti molobela ba mama grâce à émission noko lianti molobela ba mama basi ebele mibali lelo bakoma kobanga bango ayebi ke so na sali boye noko lianza kotianga na miniature mibali ebele balinga su kofinga basi na babalabala te mibali ebele balinga su komanke basi ba respect te mpo bayebi ke molobeli na bango azali so na sali boye akozongisa nga na nzela mibali lelo bakoma kobanga kosouffrir basi grâce à émission oyo molobela ba mama tosolola pembe tribune de femmes parlement de femmes yango oyo mibali bazonga na nzela bakoma kopesa basi ba respect ebele mibali bakoma korespecte basi bakoma korespecte ba mama ndenge ezalaki na kala okomona na train to okomona to wapi to na gare mobali atelemi azofinga mwasi nzoto ya mama bafingaka lisu te mpo bakoma kobanga bayebi ke non soki na meki boye bakotianga na miniati kuna epa noko lia ntike naza impoli ya mobali donc voilà donc mibali ebele ya baimpoli bazonga giga bakoma na respect ya basi na bango mpo na émission oyo molobela bamama yango wana yo mwasi yo mama kohésite te soki oza na problème nimero na ngai eza lokola ndenge okanga nimero ya code ya la police ndenge okanga nimero ya ambulance ndenge okanga nimero ya même prénom na ye lelo soki nayoki toza ko prénom wana esalanga mpasi na motema me naloba no 4-5 ans naolobeti lisozo na bubebe wana babetanga moko papa lianzi bakanga monoko bafamille donc eza na bafamille mosusu bazokotube babilo mosusu bakote bapasi eza banini me ngai naoloba no naza lelo mama ya bana naza na vi na ngai me etikala ngai eloko moko papa na ngai mpe tozala na ye bien tout et tout mais baimage wana eyaka nga j'étais un enfant battu j'étais un enfant abandonné par ma mère mama nga azali na vi ya mbongo papa na nga na vi ya pasi me babetanga kaka donc ozomona bablessure eza ebele me balandela ye ameka kofuta na baacte ozwi asali me bandeko mpe ya famille bomeka kosunga na sonke ntango boye na likambo boye oyo te bolobaka toye na ndambu apres soki alobi boye non etalele parce que oyo déjà boye etalele bobomba eti wapi s'il y a des audios des nils il faut pas condamner vraiment à 100% etalele parce que les gens ont le droit d'avoir des doutes aussi comme moi s'ils avaient des doutes on me croyait pas il fallait des preuves. Maintenant, le banonga mobile a des agents à la mona makila te. Parce que déjà il papa. Voilà. Parce que papa déjà va dire ça misapi. Oui, na misapi na eka donc na comprendre te phénomène wana tiglelo. Na zo bisao. Donc na za na pasi wana tanga kufa ine na oka soulagement mais si les lots on a kanisa na protéger pas na makasi même ya basi même ya mibali biloko ba osala ngo même bala ba twa mibali qui est coupable s'il l'a fait bobi misana ba voice na ye ba biloko nyonso tout comme ça les gens vont les condamner franchement hein comme ça tika makabo bobomba ye te bobomba ye boye na ndambu bobomba ndambu bobi misana non il doit être puni voilà merci papa Lianzi merci au revoir. Merci Bandeko Nanga, Bolandi. Tu voulais t'appeler là. Ah ben, on vient d'appeler. Ah, on va recevoir. On a resté 5 minutes. Bandeko, totikali na mwa minute ya moke. Soki toyambi mutu moko na téléphone to clôturer parce que
ngape nazo kimambango boyebi mboka mundele mboka ba rendez-vous. Voilà. Il faut les livrer en spectacle, tous ces violeurs. Voilà. Allô, maman Tozolanda aux en ligne. Papa a dit bonjour. Bonjour, maman. Ah, parce que tu vas là qui plaît. Bonsoir tout le monde. Nalandi lisolo o bando bandaki. J'ai de larmes aux yeux. Vraiment. Na ba famille mosusu. Pona joyeux tamingi te. Ngana zana ya na nga soka kolanda life oyo. Ozana ye na poto awa. Soka kolanda life oyo oyeba kezana. Azalaka wana ngana oyeba l'époque nazalaka na 11 ans ya uti poto. Aye Luanda ekoteka bamituka seru wana mwana poto soka uti poto aye Luanda baomema bamituka na bango na lunda baoketeka bamituka na bango na lunda ye ntango aye koteka bamituka na ye biso mpe yaya so na bi yaya oyo tobotamine libumu moko te mwana ya ndeko na nga etuitu sikoleki na ye moko propre azalaka kotanga na vili oyo ya kashiku abanda kotanga kuna sikoyo ye akisi akende kokutana na tekene po bakabwana kanda ekonanga bina ya mobali na olobano ndeko nanga akenda kokutana na ndeko ne wana na ekola banda kotanga na retour na ye ntango bazozonga na nzela biloko nzoto evaria mpona alo baleki oyo babotami tata moko mama moko voilà biloko ya nzoto evaria akota kaka oyo tobengaka na portugais bapensan flamingo akota na ye kuna asala oyo esengelaki asala eloko nini eyaki mwana na kolela wana azongaka lisusu klase te aye na famille ntango aye na famille alobi bato bakondanaki mwasi me ntango ye na nivo bamikolo bavandisa bango ndeko ya mobali alobi eza erreur oyo ye asali akomprenaki te tina moya lelo nde na oloba no famille ebwaka ye azalaka na kontaki na famille su te ayokanaka na motu te libala ekufa ye mokanda mpe babotola meto nsema oloba lelo kuti nauti osola na ye lelo nauti osola na ye bana batikala na mama na bango donc akoma na vi moko ya mabe sikoyo ndeko na biso wana mwasi ntango asi te baklase ayaki na ye mpe poto tozala ne ana france abala na ye abota pe mena ndeko na biso wana mobali bayokanaka te don puku na niawo fami mpenza don fami eboya ndeko na biso wana mobali atikala ye moko malgré asenga bapardon mais antuka eza pasi me ngai nde naza kolokola tosambelaka natombolaka telefone nabengi nayokisa te soki koseka mpe toseku donc eza makambo so na bafamille tolobaka te ke o eza lokuta oyo eza nini non bokomi kobesabesa mwana o makambo oloba ya lokuta eza ya lokuta te biso toabandona motu na famille biso mpona baacte oyo obalia na obengo na prouve na opesa osige mosusu. Merci maman, merci kola pambola ye. Merci fidèle cher internaute bandeko bozaki belé à Rolanda noko abana noko liandi porte-parole de femmes congolaises molobeli ya ba mama molobeli ya pasi ya Congo avocat de femmes nenge babengaka ngai babengaka nga défenseur de femmes babengaka nga porte-parole de femmes babengaka nga molobeli ya ba mama wana eza ba kombo nanga donc obenga nga porte-parole ya basi pona za porte-parole ponga naza mungongo na bango po ba misusu baza ba porte-parole ba musicien batu misusu bazaka nga naza porte-parole ya mutu kingani
Ba miso balobi onga naza molobeli ya mutu kingani, miso balobi onga naza défenseur ya mutu kingani, mais nga naza ka défenseur ya ba mama. Naza kaka porte-parole ya ba mama. Nazaka ni porte-parole ya musicien, ni porte-parole ya mutu moto. Naza kaka porte-parole ya ba mama. Donc soki noko lianzi aye alobi c'est que ba mama nde balobi. Yango moni tout le temps noko lianzi alobaka ba mama balobi parce qu'ils ali voix ya ba mama. Mongongo ya ba mama. Émission nanga babengaka ngo to solo la pembe, émission ya ba mama. Babengaka ngo émission ya ba mama to solo la pembe. Émission to solo la pembe, tribune de femmes. Babengaka ngo tribune de femmes. Babengaka ngo lisusu parlement de femmes. Donc ils allaient parlement ya basi. Place au droit de la femme ezongaka. Awa ils allaient pouvoir droit de la femme. Tozongisaka droit ya basi awa. Droit de la femme ezongaka awa. Babengaka nga susu la voix de sans voix. Mongongo ya ba oyo bazanga mongongo. Maloba ya ba oyo bazanga maloba. Babengaka nga bongo. Pona lobelaka ba oyo bazanga mongongo. Oyo azanga mongongo ezali nini po bato misusu ba comprendre te. Oyo ezanga mongongo ezali boye. Mutu mususu aza na problème. Mais aza na makoki ya koloba makambo na ete mokili mobima bayoka yango pona nini bato bayebi ete azali na place ya koloba te ke bato nyonso ba comprendre, bato nyonso bayoka message na ye. Tanga koya na likambu na ye pa na ngai, nga lokola nazali la voix de sans voix, nga na kozwa makambu na ye nango na mongongo oyo ngai pote mokili mobima eyoka. Bato nyonso balandaka ba émission na nga na monde entier parce que émission na nga elandamaka na catégorie nyonso. Ba autorité nyonso balandaka émission na nga. Bakonzi ya mboka, bata police, bata politique, ba docteur, ba infirmière, ba avocat, ba magistrat, ba service nyonso, ba pasteur, ba prophète, ba nganga kisi. Batu nyonso balandaka ba émission na nga. Émission na nga ekotaka na ba catégorie tout. Noko lianzi na téléphone. Kuna zosala ba kisi asa ko invoquer azosala ba magie mais kuna zotala noko lianzi noko lianzi alobi nini avec moi prière côté atalisu noko lianzi noko lianzi lelo alobaki nini. Voilà émission na côté on a bureau muta bureau azokoma kuna zobwaka misu na téléphone noko lianzi azoloba nini kuna zokoma ata salaire maibika ki notala noko lianzi azokoma voilà député na parlement azoloba kuna azoloba qui est pour atomboli musapi natali téléphone amoni noko lianzi dans l'émission qui est contre atomboli musapi. Voilà, c'est cette émission noko lianzi politicien nani policier kuna na munduki kala boye mais azotala noko lianzi FARDC kuna na bitumba na Goma abeti lisasi moko tata aye atali noko lianzi azoloba nini. Voilà force ya noko lianzi. Voilà bandeko langa lelo tozaki na émission ya ko dénoncer ba misala ya Serge mutu ya théâtre oyo alali cousine na ye abeti makembese. Ba vérité mususu bokoyeba yango na mikolo ezoya totiki nanu temps ya lelo oyo bandeko Serge balobi bango bayeba bimisi no ndambo. Soki Serge atetembe nde bakoya na ba audio na ba vérité mususu. Nga pe naza na bango na téléphone. Soki ka ba Serge ameki bango baye na ba audio. Nga pe na osani no yoka ka bango. Yoka bango banyata na nto yoka. Voilà. Donc Serge soko sala makambo tika ko sala makambo ezali kitoko te. Ata soko cinéma parti to eloko moko balobi opozonga na succès poza na visibilité silaka visibilité baluka ngo na makambo te visibilité ya kana ngo pe silaka nango surtout ba visibilité lelo ya ba internet ezaka nango ka okokanga pe 1 an après 1 an pe osili poso to bandi kotanga bakomba ba commenter ba bimaki na ba internet bazali sunde bande ba bimelaka te baida wana baseki babimaki aida moto ezopela na internet lelo akomika aida bato bayebi eka aida bamobikisi mobikisi lelo bayebi eka mobikisi mais actualité moko azalaki na yango na oyo azala yango lelo ekomi différent
Nenga mo pe ba o pe ba lelo bomona ba Jérémie lobi pe bomona atikali ka Jérémie mais en pleurs na makamso azaki nango parce que eza succès ya internet. Succès ya internet evandaka te vandelo pendant 20 ans. Non. Succès internet evanda pendant 10 ans te. Non. C'est pas succès internet ezaka 1 an, 2 ans, 3 ans soki ebele. Mona pe elali. Donc ezaka bongo. Donc c'est pas la peine ko welango. C'est pas la peine que kota bondaka bonganga ba ebisa olala na cousine na yo mona nzoto andeko na yo parce que ezali mabe makasi. Serge ozali pe libre ya koya kosenga pe intervention na onoko lianza ayamba yo. Ngai na yo kaka de matoi. Na yo ki famille na yo mais soki yo ko lobi noko lianzi yo kapenga pe na loba oza libre na koyoka yo. Ata mwasi na yo soki pa ye alobi na yamba une émission aloba ba vérité oyo yebisi ye aza libre na koyamba ye aloba. C'est ça musala na ngai za bongo. Donc merci beaucoup bandeko boze la suite ya émission au Serge a violé nièce nae cousine nae pardon a beti makembese. Boze la suite nango boko yeba yango. Soki pe ozali na lisolo ozana likambo mo ezolekela yo olingi noko bana lobelango noko lianze émission nae bato ebele batalaka yango ba mama ebele na mokili mobimba batalaka yango po yazaka molobeli ba mama kuna nde place ba mama batalaka émission noko lianze émission oyo epesa mwana suka solution mwana suka zwa lopango mwana suka lelo asoma mutuka grâce à émission ya noko lianzi molobela ba mama grâce à émission noko lianzi molobela ba mama basi ebele mibali lelo bakoma kobanga bango ayebi ke so na sali boye noko lianza kotianga na miniature mibali ebele balinga su kofinga basi na babalabala te mibali ebele balinga su komanke basi ba respect te po bayebi ke molobeli na bango azali so na sali boye akozongisa nga na nzela mibali lelo bakoma kobanga kosouffrir basi grâce à émission oyo molobela ba mama to solo la pembe tribune de femmes parlement de femmes yango oyo mibali bazonga na nzela bakoma kopesa basi ba respect ebele mibali bakoma ko respecter basi bakoma ko respecter ba mama ndenge ezalaki na kala okomona na train to okomona to wapi to na gare mobali atelemi azofinga mwasi nzoto ya mama bafingaka lisusu te po bakoma kobanga bayebi ke non soki na meki boye bakotianga na miniature kuna epa noko lianzike naza impoli ya mobali donc voilà donc mibali ebele ya baimpoli bazonga giga bakoma na respect ya basi na bango po na émission oyo molobela ba mama yango wana yo mwasi yo mama kohésite te soki oza na problème numéro na ngai eza lokola ndenge okanga numéro ya code ya la police ndenge okanga numéro ya ambulance ndenge okanga numéro ya